Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekona gana zako ebiso. Dekona gana. Bana poto, bana partout, balandi vie du public, émission impact, émission idéologie, émission tolengaka mingi. Lelo ya solo et amsuno sta émission na méchant pour méchant comme ko sala ngai. Méchant nini? Qu'est-ce qui se passe na solo ya mwana mwasi o Stéphanie, bébé Stéphanie oyo papa na Dania bengsaki na poto, kokoma na poto ba refoulé mwana mwasi na mbali. Dani na maratre ya mwana Niclette basali likita pona kozongisa mwana Kinshasa soit disant ba raison o boyebi bomonaki ba partir ba vidéo to sala pona lisolo oyo ba torturer mwana na Canada na betaki lisolo oyo ti ba comme na niveau kozongisa mwana na ba boot na sac ya classe ba livre bana na kati. Pourquoi ça na lobaki yango? Qu'est-ce que Stéphanie a fait pour mériter cela? Lelo et je crois que la troisième partie de l'émission sur Stéphanie, les solos ya Danina Niclette au bazo luka base na niveau ya YouTube ko torturer mwana pona ko sabui kasi lelo tozana mwana ngu awa Stéphanie est là. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tozana maman nae maman Sarah. Bonjour. Bonjour. Toza lisusu nandeko ya maman Sarah donc na oncle biologique ya Stéphanie oyo aye po abimsela biso ba vérité nyonso makambo ya Stéphanie oyo po lokuta ikomo kota na makambo oyo bakomi koluka ndenge nini ba se racheter ndeni ba se couvrir na ba mensonge or biso linga vérité. L'oncle de Stéphanie est là, c'est monsieur Patrick. Oui, c'est monsieur Patrick. Je suis oncle Stéphanie. Naïa pas mbaté parce que émission oyo ba Dani ba oti ko sala na mwasi na ye nde pousser nga na ya ko sala émission oyo tala Dani comment na biso soki to kangi maboko soto so tala yo olingi obana ko lekisa attention keba na zo keba moti na zabo nana kana moko moka mkolo chak makolo na kin Dani on va voir toi et moi na bi ko la ngai mais Dani keba attention ce que on sait il faut contrôler le langage nous très bien. Il faut contrôler le langage nous bien. On ngam to benga ndoki ngayo o benga ndoki ouais na ça be prévu ko finir na téléphone benga ndoki ngayo mais attention keba. C'est bon, tous en introduction à l'isolo. Moi, on a des poids comme Kini, je pense à ce qui est une semaine déjà. Oui, une semaine. Et na moni moi n'attend beaucoup mis à ça la fièvre n'évitant tout n'a pas oncle ou mais quand hôpital t'es dépôt yaki non tu es dans un hôpital c'est quoi parce que mes preuves ali tu es dans un hôpital depuis moi na au Canada hier aza toujours malade na tout ça c'est examen lelo et puis on a continué internet na moni émission on c'est pour ça que etininga que non le corabi pour tout ça l'émission le plus vite possible pour bandeko basola na biso ba comprendre que oh bon ba osala ezaka ba luka ndenge ba kima to ndenge non donc vraiment oyo bango basali donc le vrai émission c'est ça donc le vrai émission c'est ça parce que tout le monde aza awa biso Dani ceux qui alobaki awa ba mona te là nga bon na habité sur alobani parce que yo lekela ngai mais Daniel na Canada na poto à Montréal et ceux qui n'étaient mon azamo na ote boki ça test ya Aden oui ko ba que mon azamo na ote ceux qui balobito comme mati na ba same carte ko koma parce que moi je dis comment na ba prévoir ça que non oui je l'accent que non Dani mon na yeyo ako ko wanga nete est-ce que nga na Kenya na Canada na ko se retrouver na permis résidence ya Dani na téléphone et ça nini
permis de résidence mais naza nango na téléphone naza nango na téléphone ekobana nini parce que ngana dani toyebani te o mwa na ete soko ebana nini ngai dani kindeko te soki ebana ndeni permis résidence na ekomaka kata téléphone nanga to eza kaka do batika biloko baosala wana batika do tozolanda makambo na ndenge moko ya calme mais soki alingi tokende na ndenge mwa mbutumbutu tokende mpe na ndenge mbutumbutu comme eza te. Papa Patrick, Stéphanie ayaki depuis une semaine. Mikanda ya Stéphanie na minute eza maboko na bino. Mikanda ya Stéphanie, passeport ya Stéphanie na minute eza maboko na nga te. Eza na maboko ya oncle Pablo, oncle ya Dani. Donc oncle wana tozalaki na Je ne vais pas remettre les documents de non, soki aza mutu moko keno ça fait déjà 2 semaines yango angaka benga nga na téléphone parce que aza numéro nanga angaka benga nga Patrick zo ba document parce que bino bo garder mona zo ba document mona yango wana merci de la benga nga ta osela nga na benga e pona ke zo document non bandeko mosusu babengaki nga bayesengaka bi Canada eza mboka mo eza na ordre il suffit ka boke se présenter na mwana na ambassade ya Canada bo expliquer ba makambo to bokena ba résultat ya hôpital eza lokola pe neti ba preuve et kuna bakosela mwana tate nalie azonga na ye calmement. En fait eloko wana ya na prompte eloko wana tokoluka ndeni ni mwana ozonga mais mwana ozonga susu e pas papa na été parce que isa wangani ça wanga neza papa na été au moins eza passé soki nga jamais na négliger mwana nga na boti ou soit na ko wanga na mwana nga na boti donc yeso ko sala ngo eza vraiment passé et puis a papa moko na habité so réfléchir mais ayebi nga do sina so ka tele mission ayebi nga mutu nga ne no lo ba ayebi nga très bien ayebi et lo ba très até ayebi nga bien. Mais il faut tout le bagage pour tous obéter les selon où il y a makambo à Danina Niclet et il paraît que Niclet a soubé la guimona na munoko avant que pendant qu'ils aient torturé mona et ouane les années moi poison et puis les années que la qui la mona ils a une malédiction n'éviter est-ce que vos 8 ans il y a que ça peut examiner ouana. Oui c'est ça il y a tout ça là je crois ne bosse balini on a pas apprécié na aussi na hôpital parce que nous avons photo nous à l'hôpital et bakange et comment basele l'examen nous sommes ko sala mais tous les résultats et puis au moment yango c'est ça non attaque non parce que et pe sanga kanda ils ont pe sanga kanda marambo donc si na yebo na yende pour expliquer ça ba vérité jamais ba ma vérité Dani moi na oza moi na yo sans prendre moi na oyo aza moi na yo soyez pas moi n'était ngaka bengse kunande yo na lobité parce que bango soit déjà bakangi moi na ndoke moni moi na o ngala ko za libo na na chibokati likola moi na o ngam na boko li moi na oyo tini moi na komi boye mais na mbongo Dani azoti na non mbongo ni ya Dani bisoli oh zela non to zela ki tsana téléphone mbongo nini o ya biso mbongo nini o biso to le ya Dani. Mais moi na botami ti akoma na 7 ans to lie mongo ya Dani te ata 100 francs au moins ceux qui n'ont ko yeba on a ko yeba mongo Dani ko tinela o ya mwana et ko ma $300 ta je te dis ko ma $300 te oza ya mwana o mais ça non vous moi ne faut foutele ba scolarité na ye il faut ala ngai mona sala ngo ngai puis na koko na o Dani benga kindoki ya mwasi donc asa ko tana e ko tibes koko na ya futi mwana otine zake asilisi maternelle na ye de nationale le côté Dani ngai mna yokele mawa parce que famille no sotele ngai mna yokele Dani mawa na pesi famille boya ki mwana kende pas famille boya ki ngai mutu na ndimaki ngai mna et puis ngai mna sala ki démarche mwana oyo ngai ngana oncle Pablo lo sala na document mo est compliqué il faut aluka ngai so inga pe compliqué ngana aluka cousin nga Jeff Ataki azali so ki temo to ko benga ye azali oncle a hotel émission o a mona so ki na loba so ki il le couteau ya solo oncle ce qui est compliqué dans l'ambassade ah ouais on le ce qui est compliqué dans le cousin na ngana to sali ne comment procédure wana to c'était ça et là ezaki que non ngana oncle to sala procédure ya mono nga misala nga comme ezaki non na longwe pona mona o pour na yebi que non na pesa mona o chance a que nous na poto ne bana to mona parce que bon je sais pas dobitam subana nga ako beng sape bango tam sunga moko ako beng sangai donc na pesa ki mona na chance wana ngwana dane ata 100 francs pesa ki te ata 10 francs et puis na denga sekete na 5 kilote na tikila ki tona ye bon faisait ça na mutema moko ya kiparent na mutema ya mutu aza souci ya bana oui na sala ki yango parce que na yebi que non yana zo ke souci na zo ke mwana nga ya liboso parce que ngana botina nte na zo ke kwa mwana nga liboso et puis nga za so mutu beti ngana to bebana so beti ngana to beba place ngaza mais ni que elo wa sali wana ko beban déjà oh n'est-ce que no poto ya paradis
ngana ko mapoto nga yebisa mona awata l'émission ngana ko mapoto et puis tokuta ngana yebo tokuta ngana yebo c'est qui malembe ko fâché na nous trotter toza awa na cadre ya vidéo oyo mwana oyo Stéphanie mingi babenga ngai bazotuna rabi ka Stéphanie siko ndenge nini toza na mama na awa na noko na ye ndenge bolobaki kokende na ambassade moni awa makambo nyonso tokenda na malembe déjà basaltie ba examen à hôpital bazozi la résultat ebima mais voir l'enfant vous sentez par rapport à ndenge ayaki na siko tozo moi changement mke mais elle est toujours malade telle qu'elle est là elle est toujours malade azozo moi ba soin moi ba traitement tu mais la kisi mon ami sunanga ka sikoyo et ça fait très mal lorsqu'on voit une maman a traité mon ndengwana même si elle a marâtre zakate bande konebi ke na poto na Canada kuna eza pays mot de droit je ne sais pas ba droit ya mwana ya Stéphanie na poto izaki wapi balobi ke Stéphanie so il faut ba futa mbongo na hôpital kuna na Canada est-ce que mutu o azana mukanda mutu ai Canada et que azana na mukanda ni normal il faut ko futele mbongo na hôpital assurance médicale eza kuna te bino mutu kozana na poto nga za awa na kenda mingi ba Congo na zongi bino nde boyebisa ngai ke mwana neti ya niveau na ye ayo hôpital faut bofutele mbongo ebele mbongo ngo combien na lingi to kende na émission malembe po bo comprendre biso makambo nyonso ndenge tozokoba na yango malembe et nous avons besoin de Wilson sur permettre à to benga nanu anima kwakala so itokozwa pour que to sulula na anima kwakala bon to ko balsona so pour oncle ana méchant ko sakanate oncle zapena bande komo batuna kinga kombo ya Dani na ya non na prénom na yi neti carte nezali ana zotanga ngona pesa mino kombo na imbala moko to pe maman mke Wilson na benga anima kwakala so na juillet to kobil so na biso s'il vous plaît et sur l'andamant Afrique, Amérique, Europe, Asie, yeah Tikuna gana zako yebiso Eh bien voilà, merci beaucoup Wilson Bilili, merci Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche, merci na papa na episode du Val Kasongo Babi, un mouyaka qui se respecte, un mouyaka sans complexe, nazalo batozo lukato contacté Ser Nabiso, concert Nabiso Anima Kwakala depuis na Canada, et aza journaliste dans un dossier. Bonjour Mamani. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Toza en direct na émission. Toza awana maman Sarah, maman Stéphanie, na noko ya Stéphanie, papa Patrick, na Stéphanie. Toza sur la par rapport ya cas ya dossier naye. Moi na oyo ndenge ba tortura ki na Canada pa ya marâtre naye. Isali biso mapasi et dossier zo ke msika nanga ba komi koluka ko menacer nga bino kuna boza ndenge nini? Yaya biso toza malamu menangolo nzambe mais sauf que hier j'étais surpris mutu tozanga ya wami ya tembo IC News 243 je pense que yebi chaîne wana ezaka pe kuna za pe na batoni na kit ça ba benga nga pleine émission j'étais derrière disons dehors de ma maison nga mutu na bandaki ba émission wana parce que na bosana ki fungola na kati ya ndako j'étais obligé na benga bato ba serririo wana ba yaka kobuka ba porte ba yaka kobuka la ngai porte pona kota parce que mobile na ngeza ki midi mobile na ngazonga musala 17h. Donc j'étais obligé à kobenga bango na bandozela et puis ba bengi nga na leka na émission Niclette alobi ke Niclette moi si ya Dani alobi ke naza posé hein naza leo na kosilikate Niclette moi si ya Dani alobi ke azalaki mwasi ya papa Odon donc veut dire que mwasi ya papa Bokilo donc papa ya Dani abana kobima na papa ya Dani nga nazaki tellement troublé na likamba mais oui nazaki tellement troublé nazaki tellement confuse na likambo yango na bite nabenga na papa nabengi papa na bi papa si réellement bobenga bimaki na mwana mwasi pourquoi ne pas me dire parce que nga na mikotisi na likambo yo papa lobi mama mwana mwasi wana aza lokuta lokola maso ya Gambela mibali nyonso nikata bima na bango na Canada oyo abike nga na mwana lingwele oui nazala lingwele na nga na bala mundele ça fait 8 ans et demi 9 ans yango tozo kende na bala mundele bala nga na makuta
munde na nga za na mbongo ebele te mais za bien za na loto za na locataire muto azoka mbongo locataire za ngai OK na musala na nga bien mobali na nga za bien niketa lobika bana ko bima na papa Bokilo papa Odo papa ya Dani koko ya Stéphanie boyo kanga mokili mobimba alobika condamné nga pona nini parce que avant na ça l'émission il faut na no na lukaye oui. Je m'excuse. Mais avant ça l'émission, na luka ki Niclet ta question. Na bengi Niclet na téléphone. Na ba ki te soki numéro de Niclet wana ezaki ya Niclet ou bien ezaki ya Dani. Ba tu ba répondre ngai. Au moins soki congolais ont répondre na téléphone ko senti que ça congolais. Soki québécois mindele mboko bazo répondre na téléphone. Tu vas sentir que c'est un québécois, c'est un italien, c'est un haïtien. Qui répond au téléphone. Bayebi sanga que non, madame, vous êtes dans les mauvais numéros. Je me suis dit, nabi, oh, et m'sunga na mutu, na sa téléphone, nabi, atko, I'm so sorry. Je m'excuse, na kati téléphone. Nathalie numéro, kaka numéro nga na bengaki. Na rappelé li sousou. Avant na ça la deuxième émission, parce que émission liboso na salaki, ezaki loko la flash, nabi, ah, bandeko nanga Congo, ba Congolais tout na monde entier. On a tient na YouTube nabi na yoki likambo moko na Canada salemi na Montréal mais nazana na ba précision te mais na kei nazo luka ba information ba news ya bien nazo zonga na teli bino ka keloko ipare mona moko abuti Kinshasa ao abimi ndoki a changer sexe ya mama moi c'est papa na libumoli mwana bota moi c'est abota mi mobali le nazongi na sali émission na biso ki boza na besoin na nga bato bazoyo kaza ba concerné ya likambo na ça la troisième émission bobenga na numéro na nga 514290686 na benga na numéro na defa muto répondre nga bibabiki na je suis dans les mauvais numéros na tali lisusu numéro après le Niclet yemoko na mobali ne Dani ba ko répondre nga ba benga ba ko ganga na bio ya mwasi ko ganga te nande kona soki na saki bongo na pesa ki numéro parce que na eba ke bokoluka nga bobenganga loba malembe soko ozoganga na okata na ngayo alors tant on azo na bango na taki enregistrement na tie rec to soli bazui vidéo basalaki mwana na kati ya ndako batieli nga vidéo wana menga na tie na lito parce que nazo mona 9 téléphone na ndako na ngana zaka ba téléphone ebele pona salaka na hôtel so bolokoti biloko na hôtel soki sali mois muto wana bengi te do ve batu bande ko na bolimbisanga donc muto na soka bengi te eloko yo lokota kezaki na kombo na chambre sala kezaki ya yo ata soko la lokoti télévision munene to mbongo so la personne a bengi te c'est-à-dire kezaki ya yo ba pesi yo yango c'est ce que moi je suis sikoyo Daniel lobi ke Stéphanie azamwa na été Stéphanie aza mwana na été mwana oyo ya bota eza Stéphanie te c'est archi faux alors maman ni c'est eza lokuta bazoluka lokuta moko bakosa so tu vas na raison archi faux tala omoni eloko yo omoni soki toyebi ke bon tu sais que non Stéphanie aza mwana danité sikoyo ngana nako se retrouver na maboko na nga permis résidence ya Dani e ko sali na maboko na ngai ngana Dani toyebani te parce que ngan oncle Stéphanie permis résidence ya Dani e ko sali na maboko na ngai tuna bango ndengwana omoni ngane mutu na bandaki makambo ngane siko naza na problème grave nazala nazokende na immigration rendez-vous na immigration na oke sikoyo lokola nga mutu na bandaki makambo oyo donc Niketa fingi nga lobi na téléphone na vidéo na yebi chose ce n'est pas possible bozo bokoti ne pas mi ya tembo bomona abi ngai faut za nazobima na papa Odo ngai papa Odo na kobima na c'est papa pour moi il me respecte vraiment beaucoup il était surpris à comment na émission na nga alobi ki abana ko bima na papa Odo abana ko lala na papa Odo tina abana ko kende ko yiba na ba magasin azaki na papa Odo ayebi mama Marceline mama oto zo benga mama ayebi elle est au courant de tout abi a berger ki papa mama Marceline tango papa Odo bengana ki paré na ndako moi c'est pas mon problème est que nazo défendre je suis en train de défendre les droits de l'enfant les droits de l'enfant Canada. Oui. Les droits d'enfant de l'enfant, il y a défendre. Et là, on a ça les aka bongo parce que naza mama, na bana mi balé, ndenge naza awa. Maman ni défendre kaka. Merci beaucoup. Je pense que tozo poursuivre l'émission. Toza awana oncle Patrick Azanoko ya Stéphanie, na maman Stéphanie, toko bali solo na biso. To ngaka fondé la parenthèse wana. Merci maman.
Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc Annie Makwakala, cette dame journaliste qui réside au Québec, mais au fond la parenthèse boyoki Nicolas Tchabi Abimana Papa Odo Nepte Azozulango Bagalon, je ne sais pas, et puis Dani a lobby que moi na été boyoki on a mon quoi maman na zoloba ce qui a moi na été yona loba tala Dani na bi ko tala ngai oyebi nga bien Dani oyebi nga bien tika okosa Dani omoninga oyebi nga bien ngano kwa Stéphanie omoni mo leki nango senta yeyo oyo ezaki famille me bayebi ona nuté là premièrement o senta yeyo et puis moi no bota yeyo moi no obenga na poto o bonyokoli yeyo donc je nazabe preuve ezaki non ngai mu na sala autorisation parentale na tcha avenir na yo na Montréal na tcha yango na camarade comment na Dani na camarade ne jado yem takene na mwana tozalaki ngai on capable bozaki na aéroport bango tout na sara tini mona ke poto siko lelo zo wanga na mwana ke mwana to ozali wali boma toni yo moni yo tozana ba kwiti sote mwasa na tshilo biloko keba okay keba na zo epsa yo kombo ya Dani ya mboka nani kombo ya Dani ya mboka Dani kombo zelana bimi yo zelana bimi sa permis résidence na ye kombo ya Dani ya mboka eza Omajende Ochinga Dani Omajende Ochinga Dani mwana kombo na Mbole Ochinga Stéphanie est-ce que oui wando kiteboyo yo no moni biso zela moni na place ya zandoki yo ne soko paposa ndoki yo paposa ndoki amaka moni yo tokutana ngana yo et puis jour ngo oyebi nga bien obosa ninga to yebi nga Dani otala ngo oyebi nga bien mona na kana makasi et nazana poso le émission mais bêtise lobi émission et puis valise mono ngam na saki valise mono boche limona bilamba salté na kati mutaoke Canada boche bilamba salté rabi ngai na salaki valise ya mona oyo ele mo jaune ya lobi sengleni ni wa jaune ya salité ezaki na kati wana oyo ezaki no soki bachele mona bilamba mabepe ake des trucs bon non ezaka ba biloko moko boye eza lokuta Dani eza lokuta Dani azoluka ndenge nini asa sorti mais akokaka kate et puis okangama kaka okito mata okangama wapi bino boza awa ya za Canada moninga toza awa nana bandeko na Canada précisément na Ottawa black te kana moka na fane yo zongo mukie moninga na kenda poto te mena yebeli na poto koleka yo Dani ngana ebisio yo okangama okokangama donc comment tu sais okangama moninga na lega émission te mena leke émission pona lobela moni mono zo wanga no kitaka na sema kono osengaka pardon okingai okitaka na sema kono osengaka pardon donc yo sala oyo sala na meba okanga yo mbila ozo kobanga na ote komitungsa do considération na lote mbila ozo Canada droit de l'enfant izala mama kasi ndeto yebeli makamo bien que biso to kenda na kuna te je ne sais pas comment ba ko torturer mwana et na moni kutu mwana za moi senga ko za pembeni na maman na Stéphanie parle un peu ça va Tiko zoka ndeni Noka bien. Zoka bien. Place zoka passe esili. Esili nango nena tuna mona so lobani pona papa nenanga na komi ko se réserver. Mona tuna. Ayebiete otuna. Kotuna lotebo ayebiete. Kotuna yete ya yebiete otuna questionner otuna. Donc ça n'a rien à voir otuna questionner. Procédure ni bozo sala awa ndene biso bandeko baba ki bokende na ambassade bo signaler que mon aza za buibuye po par rapport à mikanda il paraît ndena yoki ke ce qui bo sali procédure normale au lobby oncle un problème d'assez biloko wana en fait omoni procédure ya mona oyo ngana otala ne oncle wana soki aza mutu moko azo et paraît soki mwana emo pas en Belgique ye mona e oncle wana aza na Belgique bon et paraît très mais ceux qui basali moi non na Belgique so basali ndengwana o sepelate donc yaka na malembe yo moko za ba document ya opesa moninga nako ba no forcer parce que oyebinga et puis ceux qui nazaki na besoin ko songo nanga so à partir aéroport parce que tu zaki na moto yebiye azaki nani o ngana to zaki na aéroport to mona to zaki na nani angaka sona yango mais to linga kité et comme ceux qui n'étaient yaka na ba document na malembe zongisa yango mwana azwanzela na azonga poto do yo yaka ba document ngana sala ba document na soko bengi ngai posa ni mona nga Pablo benga ngai yepsanga yako so ba document mona na roya mais soko olingite oboyi tika ngana soko moni ke oboyi tika ko pesa te ko pesa te yo tika kaka comme ça on va voir
bandeko ça passe parce que mwana o bozomona bébé Stéphanie ndenga nazo benga ye akende Canada epa ya papa na ye Dani pour que ndenge ezala kaka alukatanga kuna mwa étude ya bien ça kuna mwana okola na mwa assurance ya santé assurance éducation ndenge ezala na Canada kokoma komi kuna mama mwasi ya papa maratre ya mwana abandi ko torturer mwana kubeta mwana chaque jour mwana avec na ba pota je pense que bomona ba image wana akomi tina niveau ya kosubela mwana munoko. Pourquoi? Parce qu'il y a bota akaba na mibali mwana oya suka fala bota échographie le bec mwana mwasi et après tango aboti mwana mbali sus abike mwana o Stéphanie nde a changé ki sexe ya mwana oya bota ki je ne sais pas ce qui ezalaka et déranger makasi le bébé que vous voyez là la fillette était traumatisée gloire à Dieu malembe nazo mona azozonga malembe bino beboyebi bisika oyo balandela ba démarche ya bana no beboyebi procédure ango bosunga biso bosunga mwana oyo oncle na kolinga opesa numéro no ya téléphone nanu. Ouais, numéro na téléphone eza soki oza na besoin na ngai numéro na appel eza 089 51 deux fois et puis 762. Numéro na WhatsApp eza 081 094 17 20. L'autre numéro est 090 33 49 et puis 435. Donc ce que tous les trois numéros sont aux Zonga et puis aux abonnés à Stéphanie quoi. Stéphanie donc elle est là, je regrette beaucoup pourquoi son père passe à la télé pour dire des mensonges et puis n'habité moi na yo le bagaza moi na ote or ba preveza ba laxinga carte na je pense que dans l'axabina ngo carte bozobengoni permis de résidence biso to ba ta carte ya résidence na ye kuna document na yeza awa n'habité moi na ote et comme na maboko na bango ndenge nini parce que to kenda procédure mon na deuxième est compliqué biso c'est il faut document papa ezala c'est pour ça que notre dernier tinda carte résidence na c'est ça et puis kombo na yo yango kombo mona azana ngo n'habité pourquoi okosala ndenge bande ko bolanda biso nazolinga te to kena na ndenge ya kofinga na ndenge ba komi ndenge clé ta komo finga mama biso anima kwa kala kuna na Québec ndenge ko finga na na olinga ngote nolinga to kena na ndenge mo ya bien ndenge ya kobongisa makambo na kimia nyoso e kende malamu n'habité mama Sarah nazolo biso mingi te regret na yo na makambo eza plus nini nga unazo yebate so pe na lubani na bokilo nanga na ebiten so pe na lubani kilo abo kilo nanga so na bengene bokilo nanga ti po bima na papa ba dai na bengene bokilo no ya papa donc ya Niclet abo kilo nanga so na bengene bokilo oh abo kilo na bo bino boye bonte bokilo nanga bo nga pe na kretina ete mwana avage na kuna nanu alors non ce peut singler naie atino na blamba et Niclet pendant zwani na gagner ni pas et Niclet et Niclet na ye dananga quitter kaba promotion na Niclet wana am connaît abena mu connaît bena musika ba le tilobi mais o asali ko mona o futango donc type ba kanga ba do most na mobile ba type ba kanga bongo pena bu omoni biloko boye mo biloko boye senga ta tena zuta mona mwasi ya ka tena bondela epo na bia lobi nzambe ofungula penza na robota mona mwasi mais yene te asali ngote quelque soit moi no zandoki basali nzambe bazalité papa basali baki bokinda ki église na peut-être nanya mema na église heureusement ofungoli su dossier yango tala omoni nani on connaît Pablo ka o akangimika yeka na Pablo wana yeka l'église mona ni yeli lobabe na yolo kapela kuna nde bakanga mwana ndo non zela rabizela mwana kiti siko na avion parce que ngana déjà na kanda ton amoni état na soki mwana état mwana kenda kité na facha ki contre oncle donc comment vous prenez na sim c'était dans la police aéroport donc déjà après ça nga déjà kanda na tiki et puis na zaina oncle na habité Patrick tiketo na mamona na ngale oncle na za major to zaki ne oncle Pablo sokota na yebi na zaki na oncle na major po azaki mutu ba okanga pa kangi ba document nusu mais na nga beso kanga document na te donc oncle insisté bino bako kena mwana otenga fona kena mwana na église ba sala les prières ngabi abo okene bo na boyeki po babenga biso na bo bandoki ngana na bo na ndoki et puis mama botinga za ndoki dano ofuta masumo ngana za ndoki et puis bon natala ngabité amo déjà bakum ko finga so bandoki poto la kisabango ke non nzambe azakati na biso tokende pona boyeki te to comité l'église to comme une église kuna basakoli et pas basakoli ya bango oncle to comité kuna bazala kité
tozongaki le lendemain nango mama o Dani afingaki ndoki koko Stéphanie ya mwasi bakena oncle na bango Pablo bakena ti église kuna Sarah zalaki wana bakomi kuna bango basambeli mais ndoki yango kaza na famille na bango moko Dani mais je te dis ndoki yango bake kanza za gonga lobi Dani ayebi à propos ya oncle na ya ndoki kota mama na ye aotala nga ayebi mona ya oncle na ona sako ayebi oza ndoki o mona otanga kwa mona ye parce que ce qui ndoki eza côté na bango eza côté na biso te omoni tala ce qui moi pe loko emo pe basala nzabe pe bakotaka pe sala mwa bien omoni ndoki ya soko Dani par exemple sora sambela ako ko ebele ngo na website omoni ndoki mingi soki afasa ya leo likam alungaka mutu oyo tam susu mwana ona ayebaka yimo trop omoni ti mwana o mama na yete koko naenda kwa mama na pe pesa mama na yo zala ye donc place okolala na awa mais akokima kela na pa koko na ya mwasi le mwana o amesana kina mama na elo na koko na yo na ya mwasi anto o lelo danezo bengi ndoki alaki na ye et puis to komi kuna babani na bako sakola pona oncle na bango et puis pona famille na bango ye oncle na bango moko tu ye ba yebisie no tika ki musala ki mukala ozo sala na okosa te wana eza voso bengi Pablo tuni ye eza mona no nana kanda je te dis oui je te dis que non ye moko azana kata ko yeba Pablo mona eza TV le obine boluka ki bo aussi sango on se comprend de bo aussi sango do yo moko ndenge zaki wana ndoki azana famille ya tata ya mama no Dani oyebi bien noko na wana zaka ndoki oyebi osala kombote teno tanga kombote ayebi et puis ayebi sangango Dani yemo ayebi sanga tokenda matanga ya koko kwa boti mama na ye akufaka tokenda na koko na komone mbole do ya san ndoi na mbole akufaki tokoma kuna me Dani senga comme ko pesa oncle na wana mbote tepo oncle wana azaka sima be tsamwa na ngabi sima be on se comprend donc ça tout allait bien il y en a mais ça initiative de ça ba débat so ba nini donc ngai na ye kolobaka pona mona babuzo babosa na TV de bon ba na faute mais bolingité pona nini ngona nga oncle ngai mona o ngamna bana bana ma démarche ngai yo ngai Pablo ayebi problème te qui tient mandambu et voilà moi na auti na moi na hôpital bazo ya ba résultat par rapport ya nenga zalaki mais gloire à Dieu azo se rétablir malembe et merci na bino bolanda biso na ba conseil bo pesa biso je pense que bozu pe numéro ya oncle ya mwana boko benga ye comme pe boko benga nga pona ba suggestion ngai na lingi polémique te na lingi makambo eke na kimia esila malembe to trouver compromis moko normal et Dani na Niclette nganda to ko kabula bino te ezali bala na bino et mais il s'est pas dit que ko torturer de mwana nde to zolobela mwana za ba droit na ye mwana za a besoin pe ya vie a besoin d'éducation ya bien a na besoin ya makambo ebele lokola bana o bozana ba na ndako lokola banu ba otala biso pe et ça malamu mingi malembe tozo chiter na biso yango nazo profiter na pesa merci et pa Didier Masuki l'homme à la barbe blanche merci pas Fabou Senteka le boss américain fiston Basende FB international merci pas na yo désolé à London City na bosanyote et attends-moi mbote na famille na Canada pour ça la rappeler moi bien et donc côté famille mère donc na yebi que non ba mi bala mbinga bali o pesa que do neza bo de makamoda bana ngo après c'est ka ngana sala kaka notawa na DSL kene basala mamora ndeto solo la giwana marché TSM ngwana et puis 01 lourd mamba na bosanité ngwana et puis vient na jeu di canon à Paris do na bosanité on a toute ma famille do na yebani do JC canon ngwana et puis na bosanité wana mims wana l'équipe na do ya kati quoi do mbote trop do na famille tout bon na Canada na yebi que non marambo et puis toi aussi sango nabi ke oleka bien pour terminer message pe pas Dani na Niclette nga message eza ke non apesi Dani na Niclette eza ke non bazo sana no droit mwana oyo ozo comprendre mwana oyo azalaki awa azalaki na bien bino bobenga ke pona et puis bozongisie donc ça veut dire que non ayako bakisa la bino intérêt tala moni ba isenga babi ke mwana so akomi déjà ba mbongo bafuta pona bana amoni c'est loko mususu liko na mwana ezobima bazongisela ngo biso to liango te mais mwana otango azonga kuna abano liko na bozongisa liko na maboka mwana o le temps mususu bobenga ke ka po c'est moi présence physique ezala pour basa nini ba libérer mwana mais ce qui est vrai une maman m'avait appelé j'ai oublié le nom abi basa eza politique basa la mwana so akomi tamba ozongisa ye mukande tikali ba ko bengela mwana mususu de sorte que mon entend que na famille wana ba présenter pe balande le dossier na kuna pe famille ne kombi msamkana ba komi e community business omoni yene ngazona mona za mon étoile mono black ta za mon étoile a mon chance ce gars document ba salonga magui ba mutu na oleka taba kangai
On a eu sur moi. Moi je te dis ceux qui au salé document au salon magui ba okangayo. Donc ça qui est vrai. Donc moi on a mon étoile black té. Po ngai moko noko na kangai mutema tena tike mwana kende. Na ebele pourquoi na tike mwana kende. Tale lo to soki mais to zongi juste. To zongi mais to tout est OK non ce que netina suka. Mais que to zonga ki mais to OK non ce que tina suka. Do to koma na vraiment do tina suka et puis to c'est ma bango. Po ngai na asu na besoin bo sabe mission bino bono lo balokuta na bino. Parce que ngaso na mutu mona otika na ngai. Po ngai na dévoiler déjà on a ko dévoiler. Do eza que non bo tika ba sala soute so ba sali voilà ngana mona ba ba bisa mona ba pamba. De bâtir va s'ajuster. Monsieur Patrick, l'oncle de Stéphanie, et maman Sarah, n'évitez ce qui au Kobaxanini. Non, le bâtin, pas dans le finger des cas, dans le bâtin. Dans le finger, bon, on va aller moi dans le bâtin. Dans le finger des cas. C'est bon, c'est bon. Stéphanie, que Dieu te protège. Et bonne chance. Ça va, non? Hein? Zara ni sengo na lingo banda oseka ninto za kaka elongi mama wa ya nga onkele nazali puis azanga yelo te azanga yelo te azali yelo on a besoin nango nazana pour osombela. Merci beaucoup oncle. Et bien voilà, on est pratiquement à la fin de notre entretien avec Akon Lisolo. Donc Stéphanie, la fille en question oyo ayaki na Canada pour afin d'appeler na papa na ye et la marâtre commençait à torturer la fille. Comme était un niveau soubelé na monoko, ko bete chaque jour mon avec na bapota, émission précédente pour mon akango et moi na lobby que maman il fallait botani moi na abotaki ne moi ne mbali, dans souci bota moi si. Abi moi na oyo muta changer sexe ya maman na ya ona lobaki. Ce qui boto mais maman na ona hôpital et que muta eto tunya yo lingo bota moi na nini. Otenge échographie lobby moi na moi si mais na nina bota moi mbali. Comme ça to ebisi a changer sexe maman ngo boti moi na mbali. Ce qui est zalaka. Pourquoi ba le côté à bouille? Pourquoi va le côté à bouille? Pourquoi ne pas respecter papa ya mbali nao? Okoma à niveau ko finga papa mbali nao ko le bagi obimana papa mbali nao. Oh, sacrilège. Ezakate. Abomination. Oh moi na photo qui est hôpital, biso to futa mbongo, binom toza na poto na Canada bo ebisanga nanu. Est-ce que moi na oza mukana na ebia ye na hôpital, il faut futa so ba mbongo ebele. Biso debi ki assurance santé za kunati. Très bana bazoation fele bande ko na lingo loba mingi te et ça linga vraiment pas si tant na zomona makambo boye il fallait ko yata ba camerounais et ko yata ba rwandais ça fait très mal les oko ya ka ba congolais et ko ya ka ba congolais ni clet est-ce que za na mutema ya moto Dani est-ce que za na mutema ya bo papa oncle oyazana mukanda ya mwana s'il te plaît ce que moni soni ko kezong sapana bango benga tangai pesa mukanda ya mwana ngana okomisa yango ça neti mwana yo bazo salende ngwana ba memi mwana na poto ba torturer ko beta mwana chaque jour ye moko expliquant ko beta mwana chaque jour ba comme na niveau subela mwana yo ta genre infection ozu mukanda pe ya muntu ngwana okangi yango papa ezana mutema ya bu papa ezana mutema ya mutu mwana onenga za soki bomoni afana pa na binote daina ni clet akoki efana ta pa ba koko na eto pa ba noko na baza kuna koko na yazali pi bande ngona bazali na gravité do azo saka mkanda mwana totinda okene to do bunda na biso billet ko mona na mwana kei afana ta pa ba noko ne au moins là ba to epike mwana atanga na mo ba classe bien moi éducation ya mwana ezala bien moi ba assurance makambo ebele pasi mingi yango na remercier Anima Kwakala ndenge obenga yenga pour que opesa ngai oyebisa ngai sujet oyo merci pa na yo merci Didier Masuki mbale mande Anima Kwakala vraiment oyo sala pona biso vraiment merci beaucoup donc vous avez vraiment donc ngaso na comme Canada na luka Anima Kwakala na luka yo donc na roya Canada na luka Anima Kwakala donc vraiment na sepeli makasi oyo so sala pona biso vraiment merci ataba fingi yo neti ndenge nini ndima eza msa to pona biso pe ba finga na ba biso izaka bafinga yo kasi bakuta wana mabi wana te merci à trop et pas merci kwa Gobelisha merci et pas ya Fiston Bastien de FB international Silvio Wechi bomongo esanga merci pas na yo merci mame Milinzemba mama Likelemba merci Carmen Kitambala Karma Omo merci vraiment pas na binono Soladi Galvanda Charlie Malula 3 fois Dieu José de Londres Angèle Kinkela la préférée Angèle Kinkela merci pas maman Josepha Vital la première dame merci pas na
na Dominique Nkiele de London mwana msakata ya solo merci pa na yo pe papa na biso Duval Kasongo ye mwana muyaka un muyaka sans complexe na Montréal merci pa na yo Peter Diwabanza merci mingi pa na yo Samito Mukubwa babi ya Samito Mukubwa merci pa na yo merci pa fils Kinkela vraiment bino nyonso oyo bozolanda ka émission oyo to sepel na bino merci je pense que boyoki ba propos na bango jusque là mukanda ya Stéphanie ezaka kana maboko ya oncle ya Dani tisiko na zongisi yango te on ne sait pas pourquoi alinga bando sa ba trafic ya tindika ba na Canada to nini s'il vous plaît monsieur zongisa mukanda ya mwana famille na yepe ezali mama na ya za bandeko ne bazali mwana biso moko parce que lokwa bino bawanga yo zora mukanda biso pesi mukanda soki aza mwana bino te problème te mais Aden et robimsa vérité les gens qui se 85% ya bango oh mais to kenet atati ba sem quand to kenet to ça donc c'est bimsi na vérité 85% mais na ebité no batika ne ko sabe mission basa so ba donc na ebité le ba sala Merci papa et merci à Wilson Bilili, merci à Bogo Sanderson pour le montage. On se retrouve très prochainement avec du public toujours. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zotalema.